oyo nalingi kosala yango d'une façon secrète te ke ezala kaka ya ngai moko nakeke bagroupe ya bato oyo tozali déjà bien organisé mais pake oyo ezali mpe nazali kofongola mpe fenêtre opportunité ya congolais nyonso mwana nyonso ya Congo bisika nyonso ozali okoka mpe koyokana lelo opesa voix na yo lelo tokofongola baline bien avant po opesa oyo ya yo mpe likanisi to oyo ya yo mpe message oyo tokotia na pake moko na mopiku moko na enveloppe moko na bande moko oyo ekozala voix moko voix oyo ekoloba mpona bavoix mingi na compte ya diaspora mpona bandeko oyo bazilingi koyeba ete que signifie diaspora. Définition ya diaspora ekomi na erreur mingi na mboka ya Congo parce que mikolo yo kaka nga na uti na nga koyoka ete na Kinshasa kuna na makambo ezali koleka kuna ba musicien za pe babaso précisément auta ekoloba ete me bato wana pe baza kolobaka na diaspora bazo kosalaka pe désordre dans la diaspora baza na bango mike toyebi mwa groupe yango. Première définition dans la raison que toucher c'est parce que message dans les allées pas zacle et zacle il faut que nous revoir dictionnaire n'est pas que signifie diaspora. Diaspora signifie mutunios ou signifie comme manamboka na ye. Pour quelle raison? Peu importe. Diaspora eli ko baite mutu oyo azali na mboka na aza ko vivre mboka bapaya eke mboka bapaya wana azali ko vivre atie yango na mutu na yete kike akovanda wana eke akokufela wana. Diaspora a se dire eli ko baite même un Congolais azana Brazzaville a benga déjà mwana diaspora. Un Congolais azana Zambie benga diaspora. Un Congolais azana Angola benga diaspora na Afrique du Sud na Australie bisika nyonso monde. Donc zatle babaso na bandeko nyonso oyo bokoki kozala quelque part na monde oyo bozali kokanisa te diaspora signifie bata Belgique bata France bato baza koblokaka miziki. Première cas kuna nga information naza kopesa à travers ya émission oyo na popa oyo ngai Joachim Zambwana nazali ko inviter yo okeni ko revoir définition ya diaspora. Message pe nazali kopesa pa yo zacle mutobimi l'avocat du diable kuna na Congo. Pona koloba ete bazali na bango muke. Tika na yebisa yo ete définition ya un groupe e bandaka na de batu. Okoti ko négliger groupe a batu te ezala ya muke, ezala munene, ezali groupe. Kuti yo za na chance aussi ko yeba mo groupe muke wana ya batu wana yo za ko bangaka. Mais moi je dois te passer l'information que c'est pas là na mo groupe wana oyebi, que groupe okuto oyebi te. Parce que nous avons invité aucun de ceux qui revoir définition que signifie quantum. Nous avons invité aucun de trouver un professeur de physique, soit dans l'université Kinshasa, dans la polytechnique, ou dans la science physique, va aider au que signifie microwave, qui est micro-ondes. Les deux mots étaient quantum signifie force, la muke na mokili, même comme monate, mais il cause des dégâts, il cause sakanate. Micro-onde na banza oto benga biso na anglais microwave okotia kopo ya mai na kati kopo wana ezali kotoka metia mpuku na kati mpuku azali kotambola mpuku azali kozika te tia mpese na kati mpese azali kotambola tia sanya ya bitoto na kati kuna bitoto eza kozika mais mpese azali kotambola. Pose-toi la question exacte pour savoir qu'est-ce que signifie micro-onde et qu'est-ce que signifie quantum. Et l'unique qu'on jusque là, on a faille, on a difficulté à définition pour la koyeba. Et biloko ya mike ya ngonde muteko takana lisu biloko ya mike ya ngwande okoyiko sakana ngote. Na yoki Congo bat bazali ko ba diaspora fubo ya awa na kati ya Congo boya koloba bino boza kozmuka bozo bokonzi à distance. Message na ngai yango nazali ko pesa na mpoko lelo ete sepela na bato bazali na pembeni yoke bato bazali mosika ozali ko yeba angle na bango te pasi boza na contrôle ya Butembo boza na contrôle ya Boma boza na contrôle ya Kikwiti sepela boza na contrôle ya biloko yango ke okene kozela libanga ya Nabucodonosor
oyo kouta mosika libanga ya Nabucodonosor place émission nanga ezali kobandela mpona koloba ete mene tekela Nabucodonosor ntango eyaka Nzambe apesaki bokontinue na force azalaki nango amonaki ete ozali pamba. Tomoni yango na Libye, tomoni yango na Tunisie, tomoni yango ti na ba Côte d'Ivoire ezako kita malembe mbonge oyo tsunami oyo ezali kobeta Afrique tia biso bana ya diaspora na ligne. Quand on dit la diaspora, encore une fois, keba. Bomona États-Unis te, bomona France te, bomona biso na Belgique te, bomona ba les combattants te. Nous sommes capables même na frontière à Congo, na ba angle nyonse ko zala mwana nyonse na banda zali mwana diaspora. Nous pouvons avoir des antennes, sinon que nous avons déjà des bases presque partout. Message dans ezali sans hypocrisie. Toko kita na Kinshasa en deux phases. Ya boyoka na malembe entre biso bana diaspora tozo pe. Kiti une représentation ou bien la kotika biso bomo na biso bato pamba bato bazali na libanda ba ko sa eloko moko te. Alors il faut vous attendre na libanga na Nabucodonosor utaki na en chandelle. Message na pona Kinshasa ezali ete tika toyoka na lokola makambo nan ekokite.